Les hommes de Dieu. Yesu Mashiach Nazareth azanzamba solo pe abomo. Asali constant à comprendre que bandoko balandinga mingi. De quoi assembler mingi na radio parole vie pendant une année, na 2 ans, 3e année en gros. Ananzala fona ça quelque chose. Ananzala libala, zala musala, zala salaire, zala santé, le biko ezate. Ananzala kobota, Ananzala permis de conduire, zala mukanda, alemisoni, Ananzala monsieur, les hommes de Dieu pendant que je parle comme maison matana mutema, je ne sais pas pourquoi. Il y a ici que soit mitombo ka lobo mobile. Il y a le lesam kwa liboso. Le bakolo Yesu Kristo Nazareth. Nalanda ka ona tina. Nalanda ka ona pambate. Nazalo kola moko abatu bandoko lando na full. Na komi na nzala. Nazangi muto opesa nga lipa. Beme tombo ka lobo mobile. Anga pesa muto mo lipa na buta lelo. Yesu Mashiach Nazareth nzamba solo pe abomo. Anga pesa muto mo lipa. Kaka lipa na mukie lokola multiplier yango. Azo kabula mena. Yaya cause discrété. Mon frère, ma soeur, cause discrété. Il y a un panier qui est en train de circuler. Shenda mana brossé. Brossoko mana boché. Il y a une distribution qui s'est faite maintenant. Tala lipa no ngwana zozo. Tala ndiko zo lipa. Lipa za posa mutema na yo. Lipa za posa na yo mon frère, ma soeur. Beaucoup ça ma passe mais bon, il y a bonne solution mon côté na ba problème. Nzamba linga pesa mutu mo lipa. Pendant que je prie, normalement ndeti lo le fongwa mi mutu mo zozo ya ye na tongwa lelo. Na butwa lelo. Ale likole fonga mapono zo délivrance à vie na yo. Zo lipa vie na yo. Zo réponse ya Nzambe. Zo posa Nzambe. Zo posa na yo. Côté pas une Nzambe. Zo yango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. T'as la provision en Wanezokota. Il faut lire lipa aux amakasi à continuer au Nzambe en 2023. Lipa neza makasi aux ozwa. Le sambo ça les a provision. Tombe ka loboka mobile. Bishop Blanchard Mokazo Sambela zo déclaré. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de grâce. Alléluia. La 3e année il y a Radio Parole Vie. Tolingi Yesu Mashiach Nazareth. Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie, la RPV, la radio chrétienne qui a un seul objectif de prêcher la bonne nouvelle du royaume, prêcher la parole faite chair qui est Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu et l'unique et grand vainqueur de Golgotha. Merci papa, maman, vous soutenez la Radio Parole Vie depuis 1 an, 2 ans. Biso a toqué, nous totalisé 3 ans. Dans l'occasion où il y a 3 ans, Tobani Milulu Lelo, mardi na butwa Lelo. Tobani Milulu Kolandisama. Oto yuka ke pa na Nzambe lobi ton tozaki na ngomba na tina ko sambela pona ba préparatif ya Milulu oto zana yango. Parce que le sambo na biso pa na Nzambe ezala kaka nkolo. Les bazo samba na biso na radio, les ba okata ba pongi kolo futa bango. Parce que la Bible dit, Seigneur, tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Le but de ngomba, Dieu nous a parlé ce thème. Oh, tout na thème c'est singlet to partager na mikolo oy. Mais par la grâce de Dieu, nous avons imposé biso tout c'est le thème. Oh, voilà pourquoi yango ko mabiso na le sambo par la grâce de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas facile. 3 ans, jour pour jour, ko kata ba pongi, ko sang sa ba père de famille, ba mère de famille, sans partenaire financier, sans soutien financier. Mutumwa zate o chaque mois. Ils penza bo alandela, bo sala bo zong sa bo loba na ba circonstance, mususu. Ils appellent ndoko moko papa bo somba mega, bo sala boy. Mais akalokola mo mesanoté. Donc mais Nzambe lokola pesi vision, appelle sa provision. Musala o bien aimé dans le Seigneur, ceux qui misana biso bato. Ndeta mususu ceci là. Pourquoi passer ba condition tondo ça la ngone bandeli. Bien aimé,
ezaki ya malamu te. Toloba be pourquoi parce que toyebi pa nzamba zuli biso. Tosala na l'église pa baninga. Tosali awa toki awa tamsu toki na studio bandeko tofuta bambon. Nzamba sali biso ngolu tozo ba matériel. Ata kunone kokite po toza na soma longa. Dis-moi, tosala quand même pour bandeko bosamba na biso longo partout à travers le monde entier. Bien-aimé, merci au même moment mutema pour nous soutenir émission ou à Radio Parole Vie où ils ont un objectif moko ya ko intercéder bien-aimé dans le Seigneur ko sangisa mabuta ko tia sango malamu pe ko bondela nzambe. Bien-aimé, cette grande activité aux mabiso na chute pour que nous célébrer 3e anniversaire ya Radio Parole Vie. Bien-aimé, grand thème de Zolobela, Ezali, préparez-vous des provisions. C'est le thème que nous partageons. Ezali thème o nzamba chibiso na mutema to partager. Ezali, préparez-vous des provisions. Donc nzamba zana posa année 2023 to préparer ma provision. Nzamba zana posa to ke na okabo maboko pamba. Nzamba zana posa to préparer ma provision juste ne bandeli année. Bien-aimé dans le Seigneur, connaissez ma pensée à nzambe. Bien-aimé, nanga ki yaya mon frère ma soeur obatela nonu kimi pa ozwami tika no kokoma kokomela biso to kobenga obenga no après tika no kobenga. Nous sommes en direct sur la Radio Parole Vie. Bien-aimé, nous sommes en direct na Delafa TV, na Delef TV 2, na Chiffre 9 TV, na RK Pro TV, pe na Prince Mavuba TV. Bo s'abonner, bo partager le lien pour permettre bandeko mususu pe basambel. Bien-aimé, peut permettre bandeko mususu za bandeko mususu baye bakate radio existaka. Existaka pourquoi? Parce que tous aka sur WhatsApp. Tous a sur WhatsApp quand na réseaux sociaux jusque là émetteur to fréquence non to zuma kokia ko za na ngote. Parce que zone di maloko la nzambe apesi biso thème o to préparer la provision, to za na provision de manière à ce que bien-aimé dans le Seigneur, to zoa fréquence topé émetteur pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Tobondeli. Éternel Dieu Tout-Puissant, te péché merci pour la ouverture. Tata, ya semaine oyo, ya le sambo, et l'on a ba auditeur, ba auditrice, topé ba téléspectateur, pe ba téléspectatrice, ya mokili mobimba bazaka branché na Radio Parole Vie, nzela ba différentes chaînes to bonde na bango topé na WhatsApp. Kolomi Monissa, toi na posa no Seigneur. Toi na posa no Seigneur na 3 ans auto témoigner yo. To témoigner au tata. Na 3 ans au Seigneur, au suscité à ta batu nkolo. Pourquoi pas Seigneur, baza ta comme ba partenaire y émission o, to pe radio o. Kolo lokume kuzanga te kuzonge pa ina yo. To simbisi lo sambe pa ino tikata mutu moko kangwam. Ata mutu moko bongola mutema na nzela lo sambo o. To simbisi nyonso na salo boko na ngolo, na kombo no Yesu Masia na zakati ndo to bondeli, petolobi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, les hommes de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui priez avec nous, thème de Zolo Belezali, préparez-vous des provisions. Bobongisa, bomi bongisa, ma provision. C'est ça le thème que nous partageons ce matin. Bien-aimés, au dépend de l'heure où vous approchez pour la bobon d'Anabi Longo. Tout le monde a verbe préparer, bien-aimés. Préparer, c'est quoi? C'est apprêter, c'est rendre prêt. Donc, selon la pensée de Dieu, les Kanisanzam étaient tous à la prêt, bien-aimés dans le Seigneur. Prêt à témoigner, prêt à longa, prêt à mata, prêt à joie, prêt à fongwama, prêt à avancer. Donc c'est ça. Tous à la prêt, bien-aimés dans le Seigneur. Tobongisama. C'est ça la pensée de Dieu pour cette année 2023. Aux alliés année à différence, bien-aimés dans le Seigneur. Pour Sanzambezali, Tobongisama. Tous à la prêt na sanctification. Prêt na okuta nanzambe. Prêt na témoigner grandeur pebola mwanzambe. Bien-aimé, c'est ça, préparer. C'est disposer, kobongisa. Kobongisa nyonso, mettre tout dans l'ordre. C'est ça, préparer. Préparer une chose dans les temps convenables. Kobongisa eloko, na tanto na esika oe bongisa, mais c'est ça, préparer. Dans Jean chapitre 6, les hommes de Dieu. Tomone lenge mobali moko. Tant bandeko bazolanda Christ fou les olanda Yesu Masia Nazareth. Mon frère, ma soeur, Yesu Masia Nazareth nzambo tondimela azanzamba foule. Et tout le quoi batu ba olanda ye. Même les disciples se préparaient qui même pas. Même les disciples, ils n'ont pas pu
se préparer. Mais il y avait un jeune homme, un jeune garçon, qui s'était préparé. Il a vu de loin, bien aimé. Nous sommes encore dans le mois de janvier. Maintenant, tout le monde a plus loin. Tout le monde en février. Tout le monde en mars. Tout le monde en avril. Tout le monde en mai. Tout le monde en juin. Tout le monde en juillet. Tout le monde en août. Tout le monde en septembre, octobre, novembre, puis décembre. Ces garçons avaient vu loin. C'est ça la préparation. Ami Bongi Samaki. Bien aimé, est-ce qu'on a musika? Bien aimé. Mon amoubalo a se préparé. Abongisi lipa. Puis abongisi mbisi. Alléluia. Et na mutu mozo landa biso na tonga lelo samba na biso. C'est possible nzamba peso lipa na mbisi. Amen. Lipa na biso zanango. Ezaka yango nzamba osala multiplication. Amen. Nzamba osala multiplication kana lipa ona na mbisi. Oh zanango. Ce n'est pas pour rien nzamba permettre ko kota 2023. Bien aimé dans le Seigneur. Kaka mukiono zanango. C'est ça que Dieu va multiplier. Amen. Les hommes de Dieu. Moi lenga mobala na se préparer qui? À se préparer qui? Ami Bongi Samaki à préparer qui provision na kolanda Christ. Musana Nzambe. Yango tina préparer qui? Nangaito totanga Jean chapitre 6. Les hommes de Dieu. Verset 5. Et on levait les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Tosomba lipa wapi po bato bazo akolia. Nzamba bike bato ba osama na biso na parole vie bana nzala. Les hommes de Dieu. Maman waza na osama na biso ana nzala. Mon frère wana nzala. Wana nzala libala ndoza bongo age pusani makambo esimba te. Ma sœur wana nzala mabota bando kota na ndako libala eloko esimba te. Nzamba linga peso provision bien aimé dans le Seigneur cette année. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Toté à moi si moko, toté à papa moko. Alléluia. Yana mutu mwaza na nzala nandi Christ trop alinga lemba. Nzala lembisaka base na Nzambe. Eza batu suba yiba po na nzala. Nzala lembisaka, nzala tomshe me makape désespoir. Maman aza na nzala, papa aza na nzala, frère aza na nzala, nzala mukanda, nzala permis de conduire. Nzala musala malonga. Ndeko aza na nzala. Papa aza na nzala. Maman aza na nzala, les hommes de Dieu. De quoi Zananzala? Ananzala. Christ a compris que batou bananzala. Mais les disciples ne comprendre pas. Yesu Massia Nazareth a moni batou balembi. Abengi Philippe. Philippe est cause à la Moussa Nzambe Béjou Blanchard. Cause à la pasteur Prince Mavouba. Cause à la ndeko héritier vous, Maman Karine Tao. Bandeko Gersa, ndeko Christ, ndeko Chansa. Habitoko somba mapa wapi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'hypocolia ba somba te, mais c'est Dieu qui va le multiplier. Amen. Olia l'hypoco somba na mbongo te, il y a un Dieu. Alors peut se faire moi na ko somba na mbongo te. A ko multiplier aux zanango. Yes. Ces garçons ont été venus suivre Jésus avec sa provision. Il avait déjà eu le temps de préparer sa provision. Mais pour cette année 2023, Dieu veut que nous puissions préparer déjà des provisions. Après préparer la provision. À mon aki loin, nous préparé provision à mon amusika. Amen. À mon amusika. Christ a tenu Philippe. Alléluia. A tenu les disciples. Tant que Yesu Massia Nazareth tomboli miso. A mon tout le coup ya batunde bandeko belé ba osamana biso na radio parole vie. En ce net moment. A tenu Philippe. To somba mapa wapi. A tenu na isobe. Alléluia. A tenu na kata désert. Désert. Na désert ba boulangerie zalatin. Na désert eza lié à souffrance, lié à passe. Désert cause à la paix, lié à vallée à baka. Et cause à la lieu, il y a maladie. Et cause à la lié à problème, à tout nier. Tosomba mapa wapi. Alléluia. Pour bateau bazo akolia. Donc pour ça nzambe zaki bato mbasani balia. Alléluia. Pour ça nzambe zaki mut bato alia. Pour ça nzambe za maman olia. Kolia zali posa mutema na yo. Tom sou malade kangiyo, mais posa nzambe za olia. Ma soeur, posa nzambe za olia. Mon frère, posa nzambe za olia. Maman papa, posa nzambe za olia. Anoko kufa nzala te. Soki 2022 kufa ki nzala. Nzala lipala, nzala ya témoignage, nzala ya succès, mais cette année 2023 okufa na nzala te. Posa nzambe za kite, bato ba kufa nzala. Abipo bato bazo akolia. Asalaki bongo pona ameka.
ameka bango atala pamba te ayeba ki o sengela ki asala. Je me dis à quelqu'un ce matin nzamba yebi o sengela ça na vino na 2023. Ayebi o sengela ça na vina yo. Maseba tu ba o sekwe kombo ya obota ate nzamba yebi o ko sala. Nzamba ana koma nzambe no. Yesu Masia à Nazareth. Et tika batuba loba, c'est Dieu qui sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Ayebi wa osa na vino tika batuba chola, batuba seka, batuba loba ba koloba. Bien aimé, nzamba yebi o sengela ça na vina yo. Nzamba yebi. Bo batuba yebi te ya yebi. Pasteur a yebi te. Bokambino a yebi te, mais Dieu le sait. Amen. Ba disciple ba yeba kite. Qui peut connaître la pensée de Dieu? Ce qui nous a révélé. Même les disciples les plus proches de Jésus, mais ils n'ont pas su ce que devait faire Jésus. Tu as habité ma kamzambo sana vino ndozo sambela bo. Tu as habité. Tu as habité ndenzamba okango la yo. Tu as habité. Biso to sambela mendenge ko salama. Tu as habité. Biso to bonde la nzamba visiter yo. Nzamba visiter yo. Tu as habité. To bonde la nzamba fongola lola pona yo. Nzamba fongola lola. Tu as habité. Tu as habité bien aimé. Tu as habité maman. Tu as habité papa. Ndongo bika na maladie wana. Tu as habité. Ndongo témoigner pour na likambo wana to yebite. Ndongo za solution na problème wana to yebite. Pamba te ye moko mukolo yo ayebi o sengela sani asal. Asal. Alobaki bongo pona atala kondima na bango. Les hommes de Dieu verset 7. Philippe lui répondit: le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Ah! Mapo toko somba. Mbongo amuke na kesi. Ndezi sona radio parole vi kesi ezate. Toi na mbongo te. Ata tu shota pa notre salité. Potel ça fait déjà 3 ans. Notre salaire ngote. Pourquoi? Parce que ma kamboza tellement belé tala matériel tel locotel notre sombité. Mais Dieu lui-même sait. Philippe atali kesi. Abi kesi loko ezate. Mbongo toi na ngo ko laisser bato nyonso te. Atali papa ba ko liate. Ba oza morceau nini po bato balia. Monsoni Torozoa. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: mon disciple André, mon besoin de tout ça. Alobini, il y a ici un jeune garçon, pas un jeune homme, mais un jeune garçon. Nous avons appelé sa solution dans un jeune garçon. Amen. Ah mon frère, ma soeur, on appelle sa solution dans la Bible dit les hommes de Dieu, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer et d'aller se jeter dans la mer. Si vous ne doutez point, cela se fera. Amen. Un jeune garçon. Oh, nous avons appelé sa solution dans un mobile. Abi awa, il y a ici un jeune garçon. Pour Philippe, les hommes de Dieu, c'est que jeune garçon a que présenter ma papa Philippe. Oh, Luka ma pata anga yango. Tali pananga yango pour la radio parole vie, pour na 3 ans radio parole vie. Tala anga yango pour na matériel au bozo linga bosom. Tala anga yango pour na ba méga. Tala anga yango pour na likamutel pour na fête il y a 3 ans. Tala anga yango. C'est ça. A qui ko présenter yango les hommes de Dieu. Lorsqu'il a présenté les André a qui connaissance abi awe lenge mobile azali. Elenge mobile aza. Nzambe pas ça la miracle banda aluka ka voini na kosalela. Amen. Aluka nzela. Alléluia. Yesu Masia na zabini. Jésus tango salami bongo. Abi il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est? C'est là pour tant de gens. Nzambe tu côté na ba qu'est-ce que c'est cette année? Amen. Mon frère ma soeur, Nzambe tu côté na ba qu'est-ce que c'est? Yesu Masia Nazareth. Entre temps le babili pongo et dossier lango ni. Oh mon balo azanango. Cette année Nzambe tu côté na qu'est-ce que c'est? Est-ce que libalo ko simba to e simba te? Est-ce que santo ko simba to e simba te? Est-ce que problème ko sa solution to e problème? Sheba brosé. Broko mabo sheda mana bosse. Sheda mabo sokoro. Nzambe tu côté na ba qu'est-ce que c'est? Yesu Masia Nazareth tu côté na qu'est-ce que c'est na ano? Est-ce que zeme ko bimato e bimate? Parce que ba zeme belesi e bimanango. Est-ce que nous avons une hôpitalité pour nous saluer rechute ming? Tala nyonso na ba qu'est-ce que c'est? Est-ce que libalo ko simba nyonso na ba qu'est-ce que c'est les hommes de Dieu? Est-ce que tout nous a permis de conduire 5 ans ngoyo, 4 ans ngoyo, 3 ans ngoyo, 10 ans ngoyo na zwakate? Est-ce que tout ko simba nyonso na ba qu'est-ce que c'est? Et ça ba qu'est-ce que c'est? Nzambo tu côté na ba qu'est-ce que c'est bien-aimé? Nzambo tu côté na ba qu'est-ce que c'est? Provision est le loco au bien-aimé de le Seigneur. Eux qui permettent de vivre en assurance. Amen. Abi allez.
bofandisa bato abifandisa mwasi na zobela nga mon métier par excellence naza fandisa papa na o azobela comme otambo na ba sonde fandisa famille za na bitumba ba mari pe ba femme de nuit fandisa Yesu masana za ta tili biso to fandisa yo ndeko fanda ko ningana te omoni prophète okepa pasteur okepa ibwe bien aimé zwa maibwe zwa mafuta ba mo peso ba ordonnance mais po ba sambela pona yo zwa mungwa zwa singa kanga salabwe alinga fandisa mutu moko alinga fandisa papa moko alinga fandisa mama moko alinga fandisa frère moko senda mana brose alinga pesa solution Yesu masana zata ngasa quelque chose parce que bike ma pasi ekoti abi ma pasi ekoti fandisa bato bakozonga na nzala te meme toke na prière longo na musana nzambe je blanchard moke nzambe alinga pesa mutu moko loko alinga pesa mutu be accompagne ko sana nzala mabi fanda nanu fanda da quelque temps ozolia olia pe ko lemba mape kotikala provision ozana ngwana teza mukie nzambe alinga salo golu anga salo grâce na tangu oyo haleluya Batraka kundime pauza batela tutia le sambo zanango haleluya merci beaucoup homme de Dieu Yesu Masia kumisama amen pona ngolo asali biso lisusu atelisa biso na lo sambo ya tongo na lelo amen papa maman frères et sœurs la Bible selon sujet tozo parler to préparer provision amen bien-aimé oyoki liloba na nzambe liloba na nzambe oyo nanga toyoki na tongo lelo ezali provision amen oyo ezopesa mela yo nanga na tongo na lelo pona mois de janvier oyo pona mois de février tope pona année 2023 oyo tozokoti liloba na nzambe yango ndeza provision yango ndezo pesa yo nanga makoki yango ndezo fungola yo nanga nzela yango ezopesa yo nanga possibilité ya kosala o nyonso tokoki kosala na nzela ya liloba na nzambe bien-aimé Christ alobi na ba disciple bofandisa bango afandi bafandisa kaka batu oyo balandaki Christ ba oyo badaki libanda ya Christ badaki libanda ya full bafandisaki bango te bien-aimé papa maman frères et sœurs yo nanga o tozo sambela na tongo ya lelo na nzela ya radio parole vie toza parmi ya batu o ba se retrouvaki na kati ya full o balanaki Christ yo nanga tozo fanda na tongo ya lelo kolandisa mana liloba na nzambe bien-aimé pa yo zali ozo sambela koyebisa nzambe tata awanga na sepeli kolanda yo awanga na kati pongi na nzela ya radio parole vie na koti na kati ya losambo na se retrouver na kati ya full ya parmi ya ba o nyonso balandi yo baye koluka yo na nzela ya radio parole vie mibikamwa oyo salaki epai na batu oyo balembaki na nzala tatanga na lembi na nzala ya sterilité nga naza fatigué na nzala ya maladie naza fatigué na kozanga musala naza fatigué na kozanga libala naza fatigué na kozanga mukanda naza fatigué na vie na nga na libota na nga kimia ezate na tongo ya lelo takata lo sambo oyo ndenga na se retrouver na présence na yo na nzela ya radio parole vie tata na lingi opesa nga repos tata na lingi o décharger nga tata na lingi o mimonisa bakati na bombo inanga tata na lingi o yanolanga na problème oyo ozo sambela ozo beta maboko ozo déclarer na tongo ya lelo yebisa nzambe a décharger yo yebisa ye a décharger yo a décharger yo a décharger yo alongola yo na nzala alongola yo na nzala ya maladi nzala na yo nzala na yo sa maladi nzala na yo sa stérilité nzala na yo sa chômage nzala na yo eza échec nzala na yo eza barefi na badokima nzala na yo eza kozanga mokanda nzala na yo eza kozanga nationalité nzala na yo eza kozanga visa nzala na yo eza kozanga nini yeneme na yebi te eza nini yeneme na yebi te nzala na yo eza nini nzala na yo eza nini eza maladi nzala na yo eza nini nzala na yo eza
Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, peuple de Dieu. Christ a moni bato balanda kiye. Christ a moni bato baleli loba na molimo. Yes. Liloba ya bombo. Mais physiquement comme ça a monique. Bato baza fatigué. Il y a quelque chose où ils ont manqué bango. Bien que balieli loba. Ouais, pesi bombo. Katina bango. Mais ceux qui n'a trouvé solution te na état o bango bazali bakota na makokite ya kotambo la bazonga na banda kuna bango bakokwea na nzela bakopengwa bakokwea na nzela bakokota bonganga bakokwea na nzela bakosimba bisimba simba bakokwea na nzela bakokota baloge alobi esengeli na quelque chose. Oh ceux qui Christ abikisi mamo na maladie ote. Parce ya maladie oyo continuer na vie ya mama oyo il y a risque mama oyo ke de consulter bato bakataka banzoloko bato bapakola bato mafuta bien aimé o sambela sikozo yebi sanzambi papa lokolo moninga na situation oyo lo sambo na nge ezali ete tata otikanga na même situation te otikanga na même état te otikanga na maladie ote otikanga na célibat ote otikanga na stérilité ote otikanga na chômage ote otikanga na vie ya humiliation ote otikanga na vie ya échec ote longolanga kikisanga tangolanga kimisanga na esa oyo bana kosambela senga ye mezema c'est par excellence. Senga guérison, senga guérison, senga restauration, senga rétablissement, senga rétablissement, senga libala, senga libala, asika yo na célibate, avec yo libala, asika yo na célibate,
paralysé, abikisa yo, senga guérison ya Nzambe, yo, senga guérison ya Nzambe, senga guérison ya Nzambe, asika yo, la vie ya barefi ote, les hommes de Dieu. Yesu Mashiach Nazareth azanzamba solo pe abomo. Asali constant à comprendre que bandoko banandinga mingi. De quoi assembler mingi na radio parole vie bana une année, na 2 ans, 3e année en Ananzala. Ananzala fona ça quelque chose. Ananzala libala, zala musala, zala salaire, zala santé, le biko ezate. Ananzala Ananzala Kobota, Ananzala permis de conduire, Zala Mukanda, Alemisoni, Ananzala Moisieux, les hommes de Dieu, pendant que je parle comme Mazo Matana Moutema, je ne sais pas pourquoi. Il y a ici que je suis tombé au Lobo Mobile. Il y a eu le Lezam Kwaliboso. Le bakole Yesu Kristo Nazareth. Nalanda kaona tina. Nalanda kaona pamba te. Naza lokola moko abatu bandeko lando na foule. Nakomi na nzala. Nazangi mutu apesa nga lipa. Beme tomboka lobo mobile. Anga pesa mutu mo lipa na buta lelo. Yesu Mashiach Nazareth nzamba solo pe abomo. Anga pesa mutu mo lipa. Kaka lipa na mukie lokola multiplier yango. Azo kabula mena. Yaya cause discrété. Mon frère, ma soeur, cause discrété. Il y a un panier qui est en train de circuler. Shenda mana brossé. Brossoko mana boché. Il y a une distribution qui s'est faite maintenant. Tala lipa no angwano zozo. Tala de quoi lipa. Lipeza posa mutema na yo. Lipeza posa na yo mon frère, ma soeur. Beaucoup ça ma passe mais il y a bonne solution mon côté na ba problème. Nzamba linga pesa mutu mo lipa. Pendant que je prie, normalement ndeti lo le fongwa mi mutu mo zozo ya ye na tongwa lelo. Na butwa lelo. Ale likole fonga mapono joie de délivrance à vie na yo. Joie lipa vie na yo. Joie réponse ya Nzambe. Joie posa Nzambe. Joie posa na yo. Côté pas une Nzambe. Joie ngo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. T'as la provision en Wanezokota. Il faut lire l'IPA aux Amakasi à continuer au Nzambe en 2023. L'IPA n'est Amakasi aux Ozoa. Le Sambo ça les a provision. Tombroka le Boga Mobile. Bishop Blanchard Mokazo Sambe la zo déclaré. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de grâce. Alléluia.
La 3e année, il y a Radio Parole Vie. Tolingi Yesu Masi à Nazareth au témoigner. Amen. Au sala quelque chose na vie à papa, maman, frères et sœurs moko. Alléluia. Oyo alandio pendant 3 ans. Alléluia. Nanzela Radio Parole Vie. Alléluia. Problème wana na Jésus solution te. Amen. Maladie wana na biki na yango te. Libala wana banda zwa promesse wana ti lelo nanu esalami te. Libala wana banda kota ti lelo nanu zwi mabota te. Banda ba démarche à voyage ti lelo visa nanu epesameli te. Banda bandi ba procès na ba procès koloti lelo mukanda nanu epesameli te. Mais la 3e année, il y a Radio Parole Vie, chiffre 3. Loko les chiffres à résirer. Aletika oyo nyonso ekufa na vie na ye. C'est quoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Na domaine nyonso. Santé na yo c'est quoi? Libala na yo c'est quoi? Musala na yo c'est quoi? Mukanda na yo c'est quoi? Vie chrétienne c'est quoi? Ministère c'est quoi? Nyonso ya yo c'est quoi? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci tika Yesu Masi à Nazareth asala yongolu pe bolamu. Na kombo na Yesu Masi à Nazareth nzamba solo pe abomo. Ndeto sambela kibo na kondima kolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu vivant et véritable. Merci les hommes de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Merci papa, merci maman. Merci na confiance pour ça na kati Radio Parole Vie. Tika bolingongo lupe bola mwanzambe. Ebi la bino bien-aimé pa wapi bozwami. Merci na confiance pour ça la biso bien-aimé. Les aki ouverture. Ya mikona biso le sambo to chuter na programme au 6 samedi. Donc on donne un thème na biso préparez-vous des provisions. Je sens vraiment une forte présence de Dieu kat na biso. Nzama kono sala biso ngolo pe bola bien-aimé. Jean Mathia Ondoko samena biso na WhatsApp partager ango. Ben to continuer l'activité au dimanche de ça 3 ans Radio Parole Vie. 3 ans en souffrance, sans partenaire, ni soutien financier. Tobundaka bisomoko. Et sans fréquence, sans émetteur. Toluka créer application, to créer kamé. Loko la couille ya mission au tala groupe électrogène tala boy, ça la bisoma passe. Mais monsieur que mission où ezaki penza lipamboli pona yo. Tonda ta Yesu Masi à Nazareth d'une manière à une autre. Amen. Ce que ezaki penza lipamboli pona yo to pona libota na yo. Yaya. Kotika 3 ans où elle est kaboete. Chiffre 3 à chiffre à résurrection. Tika Yesu Masi à Nazareth a pambola biso. Merci Berger Blanchard Moke Char des Feux. Maman Karine Taou. Pasteur Prince Mavouba. L'homme de Dieu héritier vous. Ozaka en coulisses mais le loza na biso awa na plateau. De ko jorsa pe mama yamona et pas aux amis na régime de ko Chris Kundenga de ko chansar matomina de ko trésor tingi Yesu Masi Nazareth asanongo lupe bolam ce qui Christ a maison ngélité de ko tani bongo lobby na ngonga il y a 2h30 déjà bien mais depuis 3h déjà to banda émission na biso en direct numéro contact ezali plus 243 99 91 930 Topé plus 243 89 58 45 10 à 35. Moi les aki numéro yandeko chersa pemba mayamona